éducation ya kolamba borata yango po ba parents na bino ba yaki na bana misala bandako na bino basalaka bino misala balambelaka bino yango mbate tozala na bango na poto awa o bazalanga na bana misala na bandako na bango ta bazalaka na Congo baye bolamba te baye bosala misala te bayekoli kosala musala awa na poto bayekoli kolamba awa na poto pona nini tango bazalaki na Afrique bazalaki na bana misala na bandako na bango bayebi kosala misala te bayebi kolamba te bayekoli yango awa na poto pona nini eza faute ya baparents na bango ya koma yuke collaboration tozakeluka solution kaka pour l'intégration. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille arabe. J'espère que vous allez bien. Na bolingo nzambe ngapi awa naza bien di notre père nzamba lola azobatela. Soki ezali mbano liboso otala ngai kombo na ngai ezali Anita Mavita nazali présenta na présentaka émission oyo ya Anita Mavita Show. Welcome, bienvenue na Anita Mavita Show. Ba famille na ngai awa nasengaka mbongo te mais soko lingo kabela ngai na rozwa mingi nasenga kaka s'abonner, partager, liker, commenter yango ne pesa nga motivation po baninga mususu bazwa pe message oyo tozo pesa awa na Anita Mavita Show. Ba famille na ngai na video ya lelo na ye to partager to meka kosala moi analyse muke na video oyo etamboli partout ya ndeko mwasi oyo aza mwana musala tout comme nde tobengaka bonne asali ba toilette na kati ya cuisine ou bien na kitchen ya patron na ye. Chance ndeko mobala ngo acha caméra cachée na ndako na ye yango mona esali ke amona babiloko oyo mwana musala wana asalaka. Ba famille na ngai in case peut-être batu misusu ozoki occasion ya kotala image yango te ya kotala video yango te na kotika bino bolanda video après to sala moi analyse to meka ko lobela eloko oyo peut-être ekoko yede ndeko moko ozana ndako ekoko yede ndeko mama moko papa moko ozana bonne na kati ndako na yo ozana mwana musala na kati ndako no peut-être video lelo to kosala ekoki kola musa esprit na yo ekoki koyede yo donc nanga musika te na kotika bino bolanda boyoka après tokozonga. Merci. Merci ma famille na ngai biso sto ilandi video yango to comprendre eloko nini esalami. Donc si on a comprendre bien ndeko yo aza mwana musala aza bonne bazuye kande bazora mwana musala aide alambaka abongisaka ndaku peut-être atikaka pe bana classe donc alambaka pe ndaku donc alamba ezala wa mama moko boye azana na bana na kati ndaku na mobali na mama azana mobali na bana na kati ndaku azwa mwana musala moko boye alambaka po mobali na aliaka bana na epe baliaka ou bien ndeko mobali moko azana na mwasi te mais azwa mwana musala alambelaka ye aliaka ou bien ndeko mwasi moko azana na mobali te mais azana bana ou bien azana bana te azwa ndeko moko mwasi apesa confiance ebele alambelaka ye asalaki musana ndako. Ndeko okuta zana chance po achaki caméra cachée ayeba makambo bon na ye asalaka na kati ndako na ye yango moni akangi ye amoni makambo mabe oyo asalaka na cuisine na ye.
bandeko na ngai eloko moko nalingi na loba eloko ndeko a mwasi aosala na nimite ke aosala po aboma ye te aboma ye te azosala kaka juste peut-être ba condition oyo ba papa nganga bapesaka bango ba condition oyo ba mama nganga bapesaka bango peut-être ye condition ne bapesaki ye ndenge ezala po kanga patron na yo po kanga ye il faut osala petit besoin na cuisine na ye osuba na cuisine na ye osala toilette ya munene na cuisine na ye ba condition o bapesaka bango yangwana yango moni ye pasali yango asali yango juste peut-être wana nga nazo raisonner asali yango po akanga yo donc yo zalaka na ye okozwa mutu mususu te a travailler na yo donc yo monaka ye akaka danger donc yo kozwa mutu mususu te okolongo ye na musala te donc ye nde kaka ye fo azalaka na yo kaka asali yango te po aboma yo po soki abomi yo ye akozwani na kati po peut-être oza na ba famille na yo bato ba bénéficier na biloko na yo na ba mbongo na ba bien na yo peut-être ezabana na yo ekozala famille na yo ekozala bandeko na yo ye aza mwana musala ako bénéficier nini kuna na kati soki abomi yo ou bien soki andimi alongo yo na mokila boma o seki eza kob ya famille na ye basali kob baboma yo mais soki eza nango kope teke baboma yo asali kaka juste po akanga yo ye kaka ndazala mwa musala na yo ozwa mutu mususu te omonaka ye aza danger ba famille nanga j'espère que bo comprendre moi mukelo na ina loba wana selonga tant na vandi na raisonner na meko raisonner na deka na tali peut-être asali boye po aboma ye donc eza kope ya famille na ye basali ke po baboma ndeko wana ya mwasi be ya mobali soki kaka eza po na ye mwana musala aboma patron na ye na mwana ngo eza na sense it doesn't make sense ya na sens te po yo boma patron no tango bome ozasu na musala te o perdre salaire au patron na bande ko futa yo mais sikoyo po mwana musala na yo andima boma o seki eza kob esangani na ba famille na yo ou bien na ba camarade na yo ou bien na batu ba yoka na mwana musala na yo aboma yo deuxième ezali asali yango po akanga yo ozwa kaka ye kande asaelaka yo mutu musu te donc peut-être okabelaka ye kaka o matisela ye ka salaire o nyosi yo loba yo fo yo kaka otosaka onyasa kosenga yo otosaka alamba mabe te aya musala te abongisa bien te yo mona ngoka eza normal peut-être ba condition oyo mama nganga to papa nganga apesaki ye yangwana azoko appliquer yango na kati ya ndako na yo miloko grave ezali ya masuba omelisa mutu masuba na yo masuba eza microbe ebele olesa mutu kaka na yo olesa mutu toilette na yo oyo ozosala peut-être oza ba maladi no ebele muninga olesa ye toilette na yo eza na raison pourquoi ndeko wana andimi asala biloko ya bongo ba famille nanga eloni na loba eloko oyo ekamusanga mingi kutu ana poto tozaka na biso na bana misala te ana poto tozala bana misala tozwa mwana musala mo pe na vandela na ndako alambela yo abonsela ko ndako atikela ko bana klasa alambela mobile na ana poto makambo ezala te ata bango moko mindele bazaka na mambwana ya bana misala te po ana poto bafutaka batu par heure ana poto bafutaka mutu par heure ba famille bomoni awa na poto bafutaka mutu par heure yo moko peut-être na musala osalaka bafutako 10 livres par heure 20 livres par heure 5 livres par heure 4 livres par heure yo tango olingo zwa mwana musala aya kosala na ndako na yo obando fute par heure peut-être oyebiso nga fo futanga 10 livres par heure faut futanga 8 livres par heure 7 livres 15 livres 20 livres
Siko yo moko zotala nga kutu na musala bafuta nga délivre nga pe pona futo délivre pona zwani na osa eloko te c'est mieux na potana nga moko. Once qu'on a expliqué bino bandeko na biso boza na Afrique ndenge biso ana poto to vivre laka to zana bana misala te na bandako na biso po balambela biso babongisela biso bandako pona poto to futaka batu par air. Donc yon ndimi ozwa mutu moko boye asala ko musana ndako alambela onde bino na Congo bosalaka biso siko makamwa na poto leka ezalaka te po toza na mbongo ya kofuta mutu par RT. Mais eloko yo na poto to salaka ezalaka juste to zwaka to benga bango ba child manda to benga bango batu oyo ba edara biso pona bana na ko solola na mutu moko boye oyo aza enregistré l'état ebiye aza na qualification aza na qualification oyo ya ko look after ya ko tala bana ya batu batu musu bakenda kotika bana na bango na ndako ya mutu wana akengelaka ye bana kala babande ko abuse bana batu bande ko sala bana batu mabe l'état koma ko tsa ba caméra na bandako na bango po ba yebe loko ni basala ka bana ya batu. Mais batebele depuis makambo ne salama ba abuse bana batu batebele ba préférer kutu amema mwana ye na crèche ou bien na nursery. Siko ezalaka pe ndeti oyo nga amona zaka na bango ndeti nga ona salelaka ezana mutu mo oui aza enregistré aza na qualification l'état yebiye ezaka to sali deal ke nakendaka kotika bana nga na tongo epa na ya tikelanga ka bana na classe ou bien ayaka na ndaku na nga kaka na tongo asuka pe na porte na pesi e bana na nga akatikelinga bana nga na classe esili wana muso asalinga ka pona 1 heure du temps asalinga ka pona 2 heures du temps esili. Et puis na ba classe ya bana biso na poto bazara lisusu après classe batika la lisusu to benga ngo after school club bana biso batika laka il faut taper lisusu school mbongo po soki oroza na tante ozo ba na 15h30 ba kotika la wana msuti 18h juste be 18h30 et dépendre na school ou bien 17h30 et loko obiso et to sala na poto yangwana. J'espère que bandeko nanga boza na Afrique ou bien place boza bo comprendre bata Europe ba yimi mambo na loba. Donc biso bana misana biso bazalaka bongo bazaka juste ba aider biso batikela biso bana classe aye na tongo na porte ndako no opesi mwana ki atikeli oye ou bien yo ke na tongo peut-être na 6h loka bana babanda classe ba 8h yo kei oketikele mwana 6h ye akotikele mwana na classe na ba 7h. Donc sous contrat na bino bosalezaka juste pour na 2 heures du temps ou bien pour na 1 heure du temps. Wana olo bandet o ngai nazara na ye. O nga nazara na child manda na ngai ya bongo to salaka contrat moko ya 2 heures. Ye akenda kaka tikela nga ba na classe nga mo na zwaka. Ou bien soki na 8 ans ko zwa bango te be na na retard ba na nga bakenda na after school club. O biso tozana ba na poto yangwana. Mais sikoyo batebele boza na Congo. Bozana na bana misala. Ndeko mwasi to solola siko ki bo mama. To solola siko ki bo mama. Siri tozara na Congo tozara bana mike to no mona ba camarade miso misusu bazara na bana misana banda kuna bango. Mama na bango azana bomoyi. Mama bango azana na bomo azana ewana. Peut-être à débrouiller quand les mamans ba debakenda kutu musika te mso na moi loko ni mo asala ka pembe na ndako atekaka mais mama bango lamba te mama bango sala musala te bango mo be basala misala te bazwila bango bana misala na ndako basaela bango misala moi musana bango lambela bango abongisela bango ndako asokoela bango bilamba asokoela bango pas même na ba sous-vêtements ya bango moko bana basi balataka bango balongolaka babwaki na basket oya bilamba salite donc akitunga bilamba salita longoli abwaki mwana musala asokoela bango. Au moins, on a que bandeko basi basala eloko te par rapport ndenge biso tozalaka. Sikoyo yo mama yo mwana mwasi comment ko sala eloko bongo eloko nizo zango po yo moko lambela mobali na yo eloko nizo zanga yo po yo moko olambela mobali na olambela bana osala musana kata ndako no e po boti bana basi oboti na bana mibali bana misalo bo kendo kozwa
boyebi mitema na bango te. Soki kutu bozo banga bandeko bobotami na bango mama moko basala bino motema mabe bongo mwana musala. La plupart bino nyonso tout te. Mais parmi bano nyonso tout bakolaka na bana misana bandaku na bango bayebo sa misala te bayebo lamba te bayekoli ko lamba na kimokolo na kati bandaka mabana na bango bayekoli ko sala musala na kati bandaka mabana na bango bayeba ko lamba te pour parce que bazaki na bonne na kati ndaku na bango bazaki na mwana musala o bande ko sala bango nyonso tout bango bazaleka la muki na tongo asukola lia bimaki tambola ayebi ke mwana musala azali akosala wenze akolamba akobongisa ndaku bango bayebo selongo moko te batebele tozala na bango na poto awa o bazalanga na bana misala na bandaku na bango ta bazalanga na Congo bayebo lamba te bayebo sa misala te bayekoli kosala musala awa na poto bayekoli ko lamba awa na poto pona nini tant bazaki na Afrique bazaki na bana misala na bandaku na bango bayebi ko sa misala te bayebi ko lamba te bayekoli yango awa na poto pona nini eza faute ya bapara na bango éducation ya ko lamba borata yango po bapara na bino bayaki na bana misala bandaku na bino basalaka bino misala balambela rabino yango moni bandeko base belé bandeko mibale belé ana poto bana ba problème na kata ba foyer na bango bayebi ko lamba te bayebi ko bongisa ndaku te bazo yekola na kata libala bazo yekola ko lamba na kata libala bazo yekola ko bongisa ndaku na kata libala po parce que tanga zaka na Afrique ayebaki ko lamba te ayebaki nde ba bongisa ndaku te ba parents na bango bazulaka bango bana misala oui ba témoignage Jésus belé tina ko lobara ezate to yebi mais zape na batu misusu pe bana basi misusu pe belé bana poto awa bazara na bana misala te bazana bana misala te ayebi neka ko lamba te ayebaki ko bongisa ndaku te ayekoli ko bongisa ndaku kaka ndenga koti na kata libala kaka ayekoli ko lamba kaka ndenga koti na kata libala eza normalité. Eza normalité bandeko nanga basi bandeko nanga mibale eza normalité mais ba misusu pe ba parents na bango bazulaka bango bana misala mais bango mo pe bande ko sa misala toujours malgré bazaki na bana misala mais bande ko lamba pe bande pe ko sa misala na kata bandako na bango mais siko biso batu oyo tozara na bana misala te parmi ba camarades na ndako tambola tozara na bana misala te kana kibo mwana nde tozalaka na Congo toyebi ko lamba deux fois te toyebi ko bongisa ndaku deux fois te ngana âge 11 ans na yebaki nde balamba fufu na yebaki nde balamba semu na yebaki nde babongisa ndaku biso batu oyo tokola na biso na Congo tozaka na biso na bana misala te toyebo sa musala ngana opesa bino exemple ngai bandeko nanga mibali bayebo lamba bayebo sa misala na yebisaka basa bandeko nanga boa bien na lobi mabe ya bandeko nanga mibali te me boza bien po bandeko nanga na betela bango tola mibali bayebi ko lamba bayebi ko sa misala biso to kola na bana misala ndako na biso te biso moto bandaya ko lamba biso moto bandaya ko sa misala mama biso ko tabandaya ko sala te mama biso tande ko sate comme na moment moton to koli mama biso ande ko sala sute ba yana biso bande ko sala na biso be bana mikipe to ande ko sala to kola na bana misala te to yebi nde da zabo to na yebi ndenge balambaka na yebi nde babongisaka ndaku na owe memba mama na biso bande ko gangela biso abande ko linga mona salite na misu na yete abande ko rappeler biso mwana mwasi azala toujours propre mwana mwasi ko vanda place à salité te okene ko yekola ko lamba na ndako libala na ote il faut yekola ko lamba ko sala musala tanga na zana bomoi na kata ndaka ba parents na yo na kata ndaka ba parents na yo il faut oyekola ko lamba oyeba makamu nyoso tu tango zoke na kata ndako libala na yo opesa mobile na musala te opesa mobile no te kala kisa opesa ba gaffe ezaba gave ndeti moto ko anga nitene na zabwe na zara fier nebo mona nga na zara propre wana na ndaku na nga pe na zaka propre na ndaku na nga pe na zaka propre nga jamu ko kota na ndaku na nga omona kaleso ba na nga likola frigo obi omona chaussette ba na nga na kata congélateur
ou bien na kata ndako nango omoni ba sapatu ba shoes ba likola ba kiti ozwanga te ngoko oleka na tongo betenga porta nita please na sala toilette na okota na obanga te na okota yo peut-être okoyo mona nga na sala na mop te na mopé na te na kombi te mais ndako nanga okomona jamais bakusha bana likola mesa jamais okomona bilamba partout eloko na pene lekaka te na nzela nanga nga bana nga toboyi te ndako toza na bana mike tolinga te biso so bana babebisaka wana ezo automatique bana babebisaka na bango mais maman foza ya kotelema to mona oka propre yo mutu te na nzela ozaka propre mais bakoti na ndako no mawa trop ngai ndi naza boye na sacrifiera énergie na nga nataka énergie na nga nataka ta na nga en jeu pona bongisaka ndako na nga na bongisaka ndako na nga tina linga te ndako na nga ezala propre toujours te pona oyamba bapaya non na linga ka ndako na nga fo ezala propre ata na kolala pona 2 heures d'ita ya pamba mais ndako na nga ezala ka propre wana ndenge nga na kolela wana ndenge mbapara na nga balakisa ngai mwasi azalaka propre mwasi place avandeke ezalaka salite te jamais yango wana esprit wana na kotisa pa na bana na nga gangela bana nga malgré bana mike bango ne babebisa na gangela bango nga so na ye ngani na zabo so na ye so kana te clé na porte bayebi ke wana ezanga omona bango babandaka pupu bandi ko lokota soka bebisaka komozwa soki na kidiba bayebete nga na koti babanda ko swana bango mibale ezangai te zaye bamonaka na temi na olobelo kote bango moko balokoti babongisi po bayebi mami alingaka désordre te nazwa éducation ya koyeba kolamba ya koyeba kobongisa ndaku epai ya bapara na nga epai ya mama na nga alakisa ngai ava kota na sa mabele mama na nga alakisa nga mama na nga yebisa nga mwana mwasi azalaka boye mwana mwasi azalaka boye mais siko eza ebele toza na bino na kati Europe awa borata éducation ya koyeba kolamba borata éducation ya koyeba kosala misala na kati bandako bapara na bino boye koyekola ngo na kibo mama na kibo tata boye koyekola ngo na kimukolo mais eza na tuleti eza na retard te mais ça va quand même mais sikoyo to lobelaka bato yo bokumisaka bozaka na bana misa na kati bandako bandeko nanga boza na Afrique pona ni te mama yo moko olambaka pona bana na yo pona ni te mama yo moko lambelaka mobali na yo okezwa mwana musala nozozwana aza mwana mama na toza mwana papa na yo te oyebi motema na ete yo zue na esprit bien po peut-être aza na passe ana musala to zue engagé ofutaka ye mais tala ingratitude oye azolakisa yo tala motema mabe oyo ye azolakisa yo ya kotela o masuba na biloko kolia ya kotela o banie na ye na biloko kolia bandeko place bozana Afrique bo sosola e ana ona tina te oboti ona bana na basi na kata ndako bana mibali pourquoi potika bango basala musala mbongo wana kutu bo sevango mbongo wana kutu ko boye data ba ofele boye data bato bazana mbongo te boye data ba veuve ke bofutaka bana misala na po baosala bino misala malonga te baotila bino bakomokanga bino na bakisi kala bazanga na bango bien mais lelo lokola pasi ya Congo to nango ezomata chaque jour every single day to ya pasi ya Congo ezomata yango ne matisi pe niveau ya motema mabe yango ne matisi pe niveau ya kindoki bana misala kala bazara na bango bien mais ya lelo ba mitema be po mona nga jamais na ko perdre place eza ngai nga fona tika la ka awa donc ndenge eza nga fona za maele il faut na simbela patron nga kisi il faut na tia patron nga na kisi pona tika la awa yango mo biloko ba mo sala bino donc bino su ba patron ya Congo bolinga te bolia déjà ba nie bolia ba masuba bala bisana bino ya ba bonne na bino bakanga bino na ba kisi po alonga musala tazalaka wana eza mawa eza pasi elo musena loba ya bandeko nanga oyo bozaka na poto bandeko nanga ya basi
surtout ya basi ya mibali kutu na comprendre nga ki Congo aza mwana mobali ye moko bule aluka mutu moko alambela ye bandeko na nga basi ebele bozalaka na poto yo na poto kutu ozala na mwana musala te mais yo ke na Congo ke bima boss yo ke na Congo ke bima boss lady oke na Congo ke bima mutu moko ya danger na poto ozala no na mwana musala te mais na Congo komi na mwana musala ba fier ebele bele osala ba fier pa mwana musala oyena biloko no uti na poto oyena ngo ozongo tandi ngo nyoso mwana musala zo mona ba mbongo no ba bijou no bilamba na yo ndeko na mwasi what you expect yo kanseloni esalama akota motema mabe eza normal yo moko memi na ozo memi na motema mabe bo sa ba vantar tango yo ke na Congo ke sala ba vantar oke la sabon ke yo za mwana poto oke lobela ba français okutu yo loba na poto te oke lobela ba anglais okutu yo loba na poto te oke lobela ba langue o loba na mboko o yo moko to loba ngo awate mais yo ke loba ngo kuna oke tangela ba veni nyoso tu ba carton za na mboko yo zalaka pour la sabon pena ke yo a mwana poto yo penza o uti Angleterre yo penza o uti France yo pena o uti Allemagne yo pena o uti Irlande oke sa ba vantar ebele bele ba oboma bino tendengeni ba oboma bino tendengeni ba otila bino ba poison tendengeni ba okanga bino na ba kisi tendengeni ba olesa bino masuba tendengeni ba melisa bino masuba tendengeni ba olesa bino ba nyena bango tendengeni bo liango pona ba vantar bino bo laksa bango pona ba vantar bino bo laksa bango no mutoto betela ngali solo auti Congo ka mingi te auti ozonga kaka samedi awa alobi na hotel pesa zalaki tonton moko azalaki wana ye moko mwana mobali aolamba atuni ndeni olamba bi peti na ngai confesse za esute se mienga moko na lamba biloko na nga na ba famille na nga awa jour na koma ready prête na ketala bango mengai moko na lamba biloko na nga na lié à l'aise na bi ke muta lambeli ngate ou bien na kenya na restaurant kwa nini amwana pototi amwana poto so mone pe na mwana ke mobali ye wana mais atie na se abuki mapeka na ye abuki mapeka na ye bana pote bele ba komo sana bango bongo ye moko alambi na ye moko alambi bil aza mwasa za mobali alambi biloko na ye moko bongsa ndaku ne ye moko aza bien mais bino ba vantar na ke Congo mobali na nga zilinga mwana musala nga pena na mandaya ko vanda na zima ko na teli kola mesa bayaka basala nga na manzaka bayaka basala nga eloko grave yo moni yango na ndeko eloko ya grave yo moni yango yango na ka polo kola oke Congo mobali na zilo mwana musala loko oke Congo zala mwana musala ngo wana oyebi mambasali yo yebi combien de nie yo lié oyebi combien de masuba yo lié est-ce que yebi peut-être yebi te est-ce que yo yebi combien de banie ba lesio combien de masuba yo lié est-ce que yo yebi te malgré ça to lobaka malédiction ça cause et ça ne fait te oui il y a solo pena malédiction ça cause et ne fait te mais on lia déjà banie on mela déjà ba masuba on mela déjà ba masuba on lia déjà masuba on lia déjà ba nie ok Congo za non simple même j'ai quand ne ba memela ngo kwena ba vanter ebele te bilamba nyonso ba griffe aux anos ba sac ba griffe aux anos tika en Europe to pota na biso bata Europe bango ba bata Afrique même kota na rythme na bango tambola ndenge bango ba otambola pobo yoka na bien poba boma yo te batela o poison te basela motema mabete tambola ni bango ba otambola so ba yebi pete ki yoza mwana protocole ba pete wana tina to betela bango na uti nga na mwana poto nga uti Angleterre mboka queen nga uti français nga uti allemand nga te wana za ba poto akala tant mokili ezalaka bien tant Congo ezalaka bien na monde notre vivre na boye Congo c'est débat motema mabese komi ba osala batu makambo bango balingi basala kaleza yaki bachelo soki ba poisson ba lele komaka nde otelemi na mutu boye abwakelo déjà
abwaki liyo. Pourquoi vous comprendre te? Si tu le resalanga pasi bana poto, mama, oebo lamba yo moto boyite tokendaka Congo toke kopema memi mbi tokenda pe kopema tipo tozalaka na mambo sala peut-être toza ndako nozo tonga ozana ba business na opema no kate c'est mieux kutu ndeko nanga oli ata teke we okena ba restaurant sombiso ki ba bengoni ba malewa olie obi olambi yo moko ke ozo mwana musala opesi ebele ya confiance otikie na ndako na yo. Combien de fois ba bête la biso ma solo aina biloko na e a se retrouver peut-être chaînette ne mo ke bungaki gourmet ne mo ke bungaki fantasy ne mo bungaki jour musa kanga mwana musala nende ko mo ka bête nga li solo akanga mwana musala na e moko na kata saki na e na ketch ne mo ayaki nango ayibi biloko sikoyo mahamba bongo bozwa ka je te bo comprendre ka te ba osili sabino ba boma bino po boke na ba vanta boke laksa bonke bino bobonga yo sakane balo baba betra li solo ya sapatu place muta akata na lokolote yo mona benaka na Congo ndeka batu ba souffra bongo yo sala bongo vanta ngana na iPhone 14 ngana na iPhone boy ngana poto na za boy ngana vanda na ville emsupo vanda na province mais na Congo kuna ba ebi oza ovanda na ville okomotanga ba komba ba avenue nyoso za en Angleterre ba avenue za kuna na Paris. Okumisa yona nani yona nani bando nanga basi bando nanga mibali en tout cas naki ka vite fait ya osala vidéo po na la musaka esprit ya mama moko boy na kata ndaku na la musaka esprit ya ndeko moko boy na kata ndaku oyo ao comprendre nanu te. Merci na bino nyoso tu bo bande ko landa ngai Dieu notre Père Nzamba Lola a pambola bino liboso please boy edengai bo partager bo liker bo commenter ndenge zaka bo s'abonner tala kaka soki bozo partager ba vidéo yango esala ke batu mususu pe ba bénéficier na masolo to yaka kolobe na olobela ka te po na ngai moko po na yo moko muto na tindelo peut-être batu musuna numéro na bango te mais yo oko aider o tindela muto mo bo linga kende Congo bobwe tanga yoki message Anita ma vita show et la musi esprit na ye atali azongi mutabi rien na ozomwa musala te nga moko na olamba nga moko na osa musala message asuki ezaka ba okanga bino na bakisi et si li ba okanga bino na bakis. Merci ma famille, beau partager vidéo et ça la malam. Bisous bye.